gouvernement ya Congo bon soutenir peut faire Macron a soutenir peut faire abeta siko Stade de France bon bimisa siko pe ya fali to comparer très bien après siko yo total siko entre les deux nan azo mérité ba décorer bolinga bo décorer mutu oyo abeti deux fois Stade de France bakoko yemba te banzembo na ye moko akoko yemba te siko mutu ya bongo to couronné au nom de la République mais tous aba réaliste bazo décorer kaka sodomie bazo décorer mensonge bazo décorer qui deux fois c'est tout pour sur le plan de musique ba décorer té ba décorer té bazo décorer mensonge na effort non so fallait ça na musique asali effort ni yozo mona ngote asali effort bino ba golwa bozo mona ngote na tunio asali effort nini mutu ebongi osala effort yo moko ndenge faire gola osala zo bunda ye moko sans appui ya gouvernement yo zu appui ya gouvernement siko ba décorer yo ba décorer mais ba to botala biso ba décorer sur le plan musical té sur le plan musical té décoration fallait pour pas et ça sur le plan musical et ça sur le plan musical té faire les personnes à la idéologie moi nani faire à la idéologie ko beta moi concert au fele pour la ba fan na yo faire za ya mukolo yo monite ba warrior ba landika idéologie ya ba gaulois ba ngwana ba kina ndako falit pour mona que non faire za guide à la kisakanzela mais faire à l'obaraté mais tout le monde ba warrior ba kina ndako falit ba warrior ba komo sala makambo bino bo sala ba lokolo ya ba gaulois mais siko esimba te pour ya faire ba gaulois ba yaka mobondo mais ce que tu as là, tu vas compter 1, 2, 3, 4 devant porte à Fali, puis 1000, depuis la télé. Obi? Fali, na poto, Stade de France, à Koki ko yemba te, bon, ce qu'on est na Koko, na ko yemba danger. Na so ça fallait inviter. Ce que tu dans Stade de France à yembi te, bon, ce qu'on a Congo na yemba danger. Matière ko yemba yo tia Fali. Bo tia na raya autotune na raya danse ya kobina. Wana bravo. Ko yemba Fali ko yemba. Donc concert à ça yo c'est on a concerté on a dédicace ya faire on a concerté concert ndeza le 6 juin lelo na Matadi concert nde yango wana on concerté fallait ayembi danger na poto kuto ayembi te autotune lâché bétissé poto et bon na Congo na oyemba non faire mais si ko concert a beti na kati ya concert boko valoriser faire tout ça ndeni concert ya fallait pas concert a beti na sosa na Kasavu bwana na Kasavu batu bakoloba faire Fali il est plus beau que faire makambo bana mike tangu na loba na batu les warriors bazaka basi na biso batu bandima yango te on les a comportement ya basi dans la concert on a bien du début à la fin kombo ya nani ya faire mais atabalinga ka faire ngo atabalinga faire yo ke nango bongo kombo ya faire na concert ya Fali faire absent na Kinshasa but ba oyate roga na Congo oyemba nini et puis la soupe bien te na faire bon Kinshasa mabela faire asiko bien te na faire Kinshasa mabela faire Kinshasa mabela faire faire ateke umbu Kinshasa mabela faire muto ayebi secret ya Stade de Martyrs faire botu na faire siko roga na banzembo te asiko mabena faire ba wanga siko ba royate siko ba spirituel c'est basation 5 siko a compter na nani donc pour na yo roga donc na wana za concert de aluka na ende actualité mais robeta te faire nda za na mawa ya Fali pour soki te soka calculer Fali Fali aussi la musique ngana ebisi yo obinini omoni faire soka le bien calculer Fali dans minute na seconde aussi la musique aussi là pour faire ça Jésus ba simba kete tout ne belé ba simba Jésus sort na bango lisolo ka boso yo kaka lisolo la coste yo kaka tout na bango ti lisolo ya Robino tout na bango lisolo ba yebi sort na bango ti wana faire ko mekate e muto zo yo sabino soni muto azo tinda mibali ba koma ba pede ba tiaka ba vernis Fali non wana bino boloba te mwana mobali alata ba rose mwana mobali alata ba ensemble ya basi na ba concert wana bo otala ngote
mais ya faire nde boko ya mbangu. Non, c'est être méchant. Na parent ni na kolinga mwana na ya mobali ba mona ye atie ba ina na ba couleur ba vernis le kwa fali. Batu bazoluka actualité na kombo ya makambu ya faire. Au moment où Fali abimisi album mais Jaël azana du mal ya kosala challenge na album ya Fali. Azana du mal ya kopesa biso explication ya ba collaboration au Fali ya sali. Mais aza makasi ya koyeba na couleur ya elamba faire alati na basket faire alati yango bango ba yebi. Yo zo bisa faire batela e podium na mi-temps. Tango batu bazui pause, ba joueur bazui pause bazaka na 15 minutes. Ba oki jamais kopesa artiste 15 minutes maximal, impossible. Aza leki ya faire ko sa makambulo kwa Fali aza mwana muke na musique, aza leki ya faire na âge. Faire ko sa makambulo kwa Fali. Na kolata Varese. Na âge ya faire alati kitoko, c'est-à-dire responsable papa la ta bongo. Ba ensemble wana faire na na la tati. A se respecter makasi alati chemise ensemble. Nenga kotaki na stade bongo ensemble wana. Alati kitoko. Ba balo besenga alata neka Varese a Congo. Alati kitoko batu na sikoyo keno elambane ya combien. Place ba comprendre. Place ba comprendre. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission à Vino, Bolingaraming. Donc, on est sur www.indologie TV, David Wembe, Ma solo, il y a Balabala comme Dab, Nenem Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Mena, la Sarabino, na bête la Rabino, Masolango. Ndenge nini et c'est pas ça vraiment na mboka oyo. Merci beaucoup na batutu balingara masola balabala ndenge botalaka ba j'aime ba commentaire ba partage wana et salaka biso penza bolamu ebele lelo na plateau balabala comme d'hab to sabongo na papa Popi Arsène Kitoko yependa azalaka Gaulois ya Makila donc avec Arsène on va se parler à long et à large makamunyon so oyo et salami tout autour il y a artiste faire rigoler Jésus de nuances donc il y a Mukolo et pourquoi pas tobeta masolo il y a batunyo so oyo baza un peu moins radical na ba activité il y a faire rigoler et tous obligés aussi tellement d'actualité tout toucher aussi concert il y a Fali pour pas aigle à l'Ivoire qui concert il y a concert public pour na ba fagne na lelo ba décoré aussi na ndenge président Félix Tshilombo Tshisekedi ndenge alobaki donc bo zala wana boko zala des cités na masolo ya balabala ya lelo papa Arsène Kitoko bon après-midi mon frère. Bon après-midi David Ewembe bon na ba Gaulois surtout na pesi mbote na guide suprême Ferregola papa Hervé depuis Congo central to monaki qui est chaleureux. Merci à Nabagolo, tout ya Congo central. Bolaki c'est pensa faire rigola. Muto ya simbi drapeau. Ya musique ya Congo. On appelle ça basse, c'est normal. Faire rigola c'est quoi ça aimé partout. Ça dit balaki c'est biso que non seulement quand na Kinshasa, mais na ba côté mutu faire rigola ça aimé. En tout cas na Congo central, respect na bino. Et merci na Gaulois certifié Patrick Kibalobi bouquin de fleurs. Papa Fololo Makila ba champion. Gaulois supérieur. Bouquet de fleurs. Voilà. Makila ba champion. Makila ba champion. Patrick bouquet de fleurs. Ouais. Vraiment. Il faisait Gaulois certifié, n'enge ba certifié Karine Kibiu la star na n'enga bango. Ouais Karine Kibiu la star. Il y donc il y a Makila aussi. Il y a Makila aussi. Arsène Kitoko olobelo rumo awa kanisi ngape maramu susu. Popularité ya faire rigola. OK. Et zozala kaka na niveau ya Congo. Wana bata balabala nde balobi. Omoni ngondere nini. Mais faire rigola soka za populaire. Ezaka na niveau ya Kinshasa na niveau ya Congo. Omoni ngondere nini. Déjà ceux qui balobi que ezaka na Kinshasa, ezaka na Congo. Tama betaki na Adidas Arena, ezaka Congo te. Ya Congo te. Asali exploit mindele ya Adidas. Bazomi tuna nani nde feri. Wana Congo te. Kaka feri abeti na basali tout Fali abeti na barena. Bobimisa ba image ya Fali, bobimisa ya feri.
vous allez comprendre que nos Ferrego Aza seulement aimé non seulement na Congo mais Aza aimé partout. Non, bah tababa balobi bongo te comme Wana c'est faire rigolo makila ya azaka champion. aimé na niveau ya Congo Wana makila ya ba na champion. libanda to Abeti eza abeti accord arena. Fallait abeta na 24 te. Bato ba kota ba vérifier. Faire abeti yango na configuration actuelle et puis abeti 20K. Bato libanda plein na kati plan. Congo te. oza C'est-à-dire ewembe moni bato eza kipelekesi nde esala bato ebele. Je ne sais pas bato bazo banga nini pas faire rigola. Ce n'est que le débit. Faire rigola fait peur na bato ebele. Le nom de faire rigola fait peur. Si ko ngala mitunaka babanga nini pas faire. bato so babanga faire rigolo Babanga nini et pas faire bang faire. sa bato Ebele faire rigolo ebele Juste faire de rigola. nuance. Ebele faire bang sa rigola. ba mise bela Congo wana Musicien nini ya génération ya Ferré o aza ko se prétendre ko za devant Ferré. Musicien nini to longola mikolo to longola ba Kofi po to ko sala débat ya ba Kofi na Ferré te parce que Kofi aza légende vivante o tilelo azo bunda na ba Ferré to longola bango zo siko Ferré bato baza na se ya Ferré na sima Ferré net nani aleki Ferré na popularité na succès na batube na royemba na ba concert ya qualité ya marque na niveau popularité yango wana place pende sengaki na pozo sous question oyo boza na concert na Londres ti lelo 7000 places ezombouye faire rigola sold out ne samite oyebi ke makambo ya Ferré Ferré benga faire rigola aza populaire niveau oyebi ke libanda makambo ya ndenge Ferré ebandaka lelo te ya Ferré ezalaka aoteka babillet te ya Ferré ezalaka azwi configuration ya 5K ya Ferré ezalaka babillet ezotekama te concert wana ekozala nile yo oyokaki te baanalyse oyo basalaki mpo na accord arena. Imaginez-vous sikoyo mutu penza lokola Gauthier Sai ayelaki bango déjà koloba journaliste investigation ekoteli bato tout bongo bayaka na eloko ya sika te. Prince Bakali asalaki émission nga nasali investigation faire azwi configuration ya 10K mais batedi kaka so pe 5000 billets mais siko tango abeti accord arena c'est-à-dire ya Ferré bato bakoyaka bongo c'est le nom de Ferré Gola qui dérange. Mboka lokola Londres place au Ferré Gola a quitté la maison mère ça date Ferré Gola beti na Londres te mais bato ba bangani biso to lobaka na sima ya musala te bazela les jours J les 11 juillet l'artiste a beti les 12 boya na banalise donc faire rigola ça la sold out biso kutu sold out Place à 7000 places, 10 secondes, ça, mutoyana sold sold out ya vrai c'est Ferré obi mutoyana vrai sold out c'est Ferré mais place à 7000 10 secondes biezo azala course na nani ana course na nani concert eza ya Ferré et ko déranger bato en quoi soka sali sold out et c'est sold out de musique non tout ça la analyse ya Ferré les 12 bato bazolo ba keno ba billet été kamate mais au contrairement bango bazana na ba concert na bango to mona même place ba biso ba billet ba concert na bango to mona ate to mona kaka ba beti mais siko biso bo mona ka ndenge bazoya na ba billet ndenge bazokota na ndenge évolution ezokende toza pressé te mais toza prêt. Très bien. Le 11 juillet l'artiste a kobeta na Londres bato bazana bango calme ba romona démonstration biso ezalaka bongo ba billet été kamate ba billet boy o boko ça sold out te mais ce que eza ligne de réseau ya stratégie à faire to dévoiler ngota to dévoiler ta pourtant bino boze la faire ça la sold out bino boko zela ba billet ko te kamate mais les jours aussi bon on est full ya batu ce que bozu qui pelekes on a faire 7000 places ezolia Ferré na Londres on a faire nani ka sa beti plus que Ferré depuis ba concert ezongi nani a beti plus que Ferré bimiselanga mutu moko a beti plus que Ferré bana ba concert ezongi na photo bimiselanga mutu moko musicien moto a beti concert le Ferré Gola musicien nini na sans exception musique ba musicien tout ya Congo depuis musique ezongi na poto nani a beti plus que Ferré nani par rapport à l'actualité papa Popi ba critique eza pe moi ebele na ngamba Ferré Gola na playback au Ferré Gola asalaki na niveau ya Liège match ya
léopard na biso avant match ndenge sengaka moi musique et ezaki surpris bato bamoni Ferregola mais comme si bato ba minimiser Ferregola eza niveau na été Robino Mundi balobi Jaël n'en parle même pas bino mono bomoni ono ndenge nini neti Robino a musicien te neti Robino d'abord de un musicien te abanda d'abord na ko luka soin ya succès na ye orchestre na ye ezala stable Robino Mndubu comme musicien Robino ba contrat mususu eza niveau faire été Robino a faire amikitisi Robino a musicien Robino musicien d'abord na Kinshasa Robino a la succès te Tambusa micro na Angola tuna bato Robino ba tuna o eza griffe ya mutu ka nini bimisika ba tuna yo parce que dans vendre na émission na sola Robino pour monde penza ba idiotie ya bato faire ki ko beta kuna ya to ate azu caché et là ko déranger pour les affaires ba il faut la fali obi et là ko déranger pour les affaires avant match l'opéra pour les affaires donc ceux qui fali ne si na bango ezala ki faut la fali mais loko les affaires ndezo déranger yo so mona place au bandoki baza combo ya Jésus ba ozala ndeni lisanga bandoki yo zo ela bango masolo ya Jésus ba ozandeni palpiter agiter mutu loko la Jaël toko sola Jaël te ala tala ba onano bilamba pour aza image te mais est-ce que yo yebi Jaël nenga za bongo soka kufi famille na ye ba obeta mboko ba osepelo yebi pour aza tina te na famille mais et non ferry batu bazoluka actualité na kombo ya makambu ya ferry au moment où Fali abimisi album mais Jaël azana du mal ya kosala challenge na album ya Fali azana du mal ya kopesa biso explication ya ba collaboration au Fali ya sali mais aza makasi ya koyeba na couleur ya elamba fer alati na basket fer alati yango bango ba yebi yo zo bisa fer batela e podium na mi-temps tango batu bazui pause ba joueur bazui pause bazaka na 15 minutes ba oki jamais kopesa artiste 15 minutes maximal impossible au plus tard ba kopesa 10 minutes soka déborder comme na 12 parce que 3 minutes et il faut pas bongi ça va ni tout les ala qui on a pour na ba joueur bazongo ce que yo zo zela faire batele podium Fali siko asala nini plus que faire non Fali asala nini plus que faire na musique ya Congo pour Fali à petit stade de France so que ezala ki événement nde ba Jaël bazo ya kolobela makambo ya faire te mais comment bino cible na bino ferry non ba moni ne faire asali eloko faire asali eloko masala ngo bien te asali yango kitoko asali yango il faut zala jaloux na mwandambo wa kindoki omoni haine soki leki et comme ça mutu mutema mabe na jalousie mal placée eza chaud mindele bazobina batu ba osepela yo zolo bakeno faire sepeli si batu te tib nini o ebimi lelo eleki c'est l'amour tib nini Fali azana ngo eleki bizorbi tib nini o calculer bien basala ngo neti tib nini tenga zo tunga so calculer bien na calculer ngo bien parce que tib di moment ça c'est l'amour tango faire azo beta ngo batu ba comprendre bolingo ya faire na ba léopard za likambo ya c'est l'amour siko boke na ngondeni wana Jésus comme mekate poso ba meki ya obongolela bango maye comme vinu ebele ba obongo na mbamungwa ba mekate wana Jésus ba tuna lisolo ba Lacoste ba tuna ba kabose faire nda za na mawa ya Fali poso kite soka calculer Fali aussi la musique ngana ebisio obinini omoni ferry soka le ba calculer Fali dans minute na seconde aussi la musique aussi là pour faire ça Jésus ba simba kete tout ne belé ba simba Jésus sort na bango lisolo kaboso yo kaka lisolo Lacoste yo kaka tout na bango ti
lisolo ya Robino tuna bango lisolo bayebi so na bango ti wana feri ko mekate batabalabala balobi bakomi plus loin kotala habillement faire ba bien faire alati mabe ba complet wana esenga alata ngote na makambo ba stade bongo playback na stade bongo esenga alata ne ka Vares ndenge fallait alata ki Vares ndenge ba invita ki na ndenge Paris Saint-Germain ba présenter ki trophée na bango otali botala age à faire bien. Est-ce que faire ko sa makambo loko langa faire ko sa makambo loko fali aza mwana muke na musique aza leki ya faire ko sa makambo loko fali aza mwana muke na musique aza leki ya faire na age faire ko sa makambo loko fali na kolata Vares na age ya faire alati kitoko c'est-à-dire responsable papa la ta bongo ba ensemble wana faire na alati respecter makasi alati chemise ensemble nenga kotaki na stade bongo na ensemble wana alati kitoko bala besenga alata ne ka Vares a Congo kitoko batu na sikoyo keno elambane ya combien place ba comprendre wana faire tout ya faire batu ba koloba yo so mona faire alati bien yo so mona pesa muto ya le biloko no te faire alati bien tout ya faire ezalaka mabe mais muto zo yokisa bino soni mutu azotinda mibali bakoma bapede batiaka baverni fali non wana bino boloba te mwana mobali alata ba rose mwana mobali alata ba ensemble ya basi na ba concert wana bootala mote mais ya faire nde boko ya mbangu non c'est être méchant na parani na kolinga mwana na ya mobali bamona ye atie ba ina na ba couleur ba verni lokwa fali mutu nini siko mutu ya bongo siko bino bolinga bo pousser faire akende ko copier loka mabe te faire a bantu aza bouddhiste donc toko sala comparaison te na mutu moko boy o azo ba makambo o sala te non mais ndenge nini bango ba o sala analyse sur faire mais bango bazana makambo na bango il faut ba lobela moko peksa ba on peut pas ça l'analyse sur faire mais na lobi hein ce qui ba moni mabe kota faire j'ai le choix moni que faire alati mabe a moni que faire a prester bien te pourquoi pas baloba nani a prestera bien ko le ka faire pour d'abord on a stade de France il fallait autotine lâcher humilier bango moko bazala kiti batali yango na ba téléphone autotine humilier fali banzembo na ko yemba ngote mais bino botala ka ya faire ngala na besoin na mona Zakari abima Joka abima boya bobetela biso li solo ya Stade de France bakoti mai poni fallait ba lobati mais bino botala faire alati bien après c'était kitoko aliko na ngwa koti si caché ya beti à l'équipe bino botikali bo sa banalisi bo potana mais ya zate à l'équipe. Très bien. Merci beaucoup à toi Amacho mwana lingwala depuis Canada. Azolanda biso Amacho mwana lingwala ya solo le véritable l'unique. Yebi lingwala non? Très bien. Ngapa mwana lingwala. Amacho siko za l'unique, le véritable le vrai mwana lingwala. Mais siko depuis Canada. Les Canadiens qui se respectent na pese bambote bien. Nandenga balabala. Amacho mwana lingwala ya solo. Kota masola balabala eko sala bien. Agence Diavova, le seul agence où il y a sérieuse à Angola, au Tébilo na yo partout na Kinshasa, partout bokozwa biloko. Awa toza na Kuka na niveau Kinshasa bongo, toza bongo na Kasavubu, toza na Njili, donc bo hésiter te bo bengaka masola balabala et kozala facile pour na bozwa biloko na bino. Mo bossa moi mbete Boutros depuis Nzazi. Voilà, ben la pire V à petit naé. Vembete Boutros. Donc, quand on a là, et ça l'a bien. Papa Popi, par rapport à l'actualité, fallait pour pas, na monter ma bola mounaé. Na ba événement belé à Salisa et Libanda, à Zongi Luanda, à Zongi Kinshasa, pardon, à Sepeli ça, ba fan naé, ba mélomane à bonne musique. À petit concert public na terrasse na Kasavubu au Félé batunion sobaye moni fallait pour pas à petit concert na selon yo au moni initiative wana ndenge nini na sepeli po a comment comprendre sikoyo
abuki moi mapeka moi qui trop sire ça qui moi trop ya mano mona tu y a le roi Michael Jackson y a le roi Lil Wayne y a le roi Fally abuki mapeka te yé pour la yé ya bano mona on dirait star planétaire ya Congo star Fally yé na Congo na star planétaire ça Fally te star planétaire y a rêve vite star planétaire y a rêve c'est normal bandeli yango susu star planétaire y a rêve Fally. Pour la yé, il se prétend être supérieur à l'artiste et tout pour la collaboration. Oh, ya zolanda na sima. Te collaboration ya bien. Ezalara. Mutu pe alukayo na collaboration. Ka yo te okinara verba tout. Te. Ne to mona ki Charlotte Dipanda. Asali témoignage pour na faire aluki eta. Barbara Pravi ayeba yemba na Fally. Mais yé mutu aki aluka feri. L'humilité précède la gloire. Bongo lo baba tunyoso o fallait sala na bango ba fit série. Fallait que na fallait munda luka bango. Yemo ko na kena ko luka bango toa, kena ko ngala ngo ba photo ko luka ba relation belé. Moneti arki la oyeba Fally wai. A oyeba Fally wai. Ake ko luka na mutu na ye makro ba sali makamna bango ba sala ki ba PC ba featuring. To yebi tout de kinara. Et non faire. Mais si ko concert a beti. Na kati ya concert boko valoriser ferry. To ça indeni. Concert ya Fally Poupa. Concert a beti na sosa. Na Kasavu bwana. Na Kasavu. Batu bakoloba ferry. Fally, il est plus beau que ferry. Maramba bana mike. Tango na loba na batu les warriors bazaka basi na biso batu bandima ngote. On les a comportement ya basi. Dans la concert on a bien du début à la fin kombo ya nani ya ferry mais ataba linga ka ferango ataba linga ka ferry yoki nango bongo kombo ya ferry na concert ya Fally ferry absent na Kinshasa mais kombo ya ferry ezobeta na Kinshasa na concert ya nani ya Fally Fally auti poto auti ko beta des stades de rêve na ye ayeko ya et le beta masananga la star to beta te bozo pakola biso ça dit mafuta na mbebo toi tu penses si est seulement si Fally azaki na ba warrior bazaka mobondo ndenga longoli catch wana pour une première sala acte ya bonga longoli catch apesi warrior moko warrior wana aokena catch wana tina ndako nie katana tout ça analyse ngo bien mais soki ezalaki ferry alongoli ata chemise to montre apesi kaka ta golo moko ba okende nango ndambu oyo okena pile oyo okena vis oyo et bon siko fera longola catch apesa golo okende nango na ndenge nini yo moko potoko wela yango ngai fona zwa la senga na zwa lengeti ngai fona zwa oyo mais siko ya Fally tellement bazaki 3 sur 4 ba pesi ye catch ake nango boni matina ndako leze niko katana bongo lo banini pour vous dire Fally n'est pas populaire t'as la concert à Sosa t'as la concert à Sosa concert ba lo bela ferry mais kasi batu ba yaki ba yebike non Fally a ça la remerciement pas ferry ndeni yo moni moko Fally na podium ité batu nyonso bazana ka kombo ya ferry na air to betela masolo a beauté Fally aleki ferry na beauté air oyo to beta masolo a beauté bon soki ba golo ba moni ba wario ba moni ke mais ce sont les trucs de femmes mobali azaka bogarté beauté za pona bana basi mobali poche ukosa la bo monsieur qui poche zelo côté moi ça okima oti beauté za pona bana basi moni bato ba betela ka tolo. J'ai vite compris. Les warriors baza basi na biso. C'est normal, il va mettre ma solo à beauté. Comme c'est Subino, hein? Nandé nini. Non, Subino ba aigle moi si ya Ferit. Non, et Subino po yo ba lobi ke fallait za kitoko kolega faire ego la. Aigle za moi si nani. Poto wakana aigle moko. Na monde to kana aigle moko s'il y a aigle jaune c'est comme mutu eza aigle ça moi si affaire so ba ça na bango ba jalousie na bango ba ça la jalousie pas s'il y a ce que tu comprends tout ça net ndeni
Kino mabe. Concert mobimba bolobela feri. Bassesse d'esprit. Ngai na osala ngote. Feri auti Stade de France. Aye Congo. Na vandi na émission na lobela fali. Fona za problème mental. Le quoi ba Jaël. Fona za na problème sérieux. Non banana ko beta no fali ndeni. Pour no place au fer à kei, place au fer à outil. Na calculer fali. Non. Mais t'as la siko bango. Du début à la fin, Ferry. Il en bas Ferry. Prestation à Ferry. Il fallait battre les podiums. Nyonso wana bosa na si bozu temps ya rolande la maramba Ferry. Mais il a fallu. Bo lo baté. C'est triste. Wana des concerts. Maman na concert. Hein? Oui, oui. Maman na concert. Ba wayo bazaki très content comme on a fallu na bango. Koyoka banzembo koyoka fali azo yemba. Il fallait bien no yemba raté. Tango zo baki na sosa fali yemba raté. Na sosa. Fali yemba raté. Te akosa. Asola ko yemba to beta to ko humilier. Te totali concert. Yo tali totalité. Fali yemba raté. Na sosa fali pa yemba. Fali yemba raté ça la autotune na ba playback. Fali yemba raté. Ah yemba nini? Siko fali ko ya ko yemba na Congo, mais na poto ko yemba te na Congo na yemba. Obi? Fali na poto Stade de France a koki ko yemba te bongo siko nde na Congo na ko yemba danger. Na sosa fali yembi te. So tu ko na Stade de France a yembi te bongo siko na Congo na yemba danger. Matière ko yemba yo tia fali. Bo tia na raya autotune na raya danse ya kobina. Wana bravo. Ko yemba fali ko yemba. Donc concert à sosa yo se peut on a concerté, on a dédicace ya Ferry. On a concerté, concert ndeza le 6 juin lelo na Matadi. Concert nde yango wana. On concerté. Fallait a yembi danger. Na poto kuto a yembi te. Autotune lâché, bétissé poto. Et bon na Congo na oyemba. Toi tu koko sabato, on a faux débat to betate. To betate. Boto beta nini kasi? David, koyemba dans l'actualité. Te koyemba. Akomi na niveau ya ko sala bola momongo bebo. Faire pe senga ala na idéologie ngwa. Nani faire ala idéologie. Ko beta ma concert au fele pour la ba fan na yo. Faire aza ya mukolo. Yo monite ba warrior ba landika idéologie ya ba gaulois. Ba ngwana ba kina ndako falit. Po mona ke non faire aza guide. Ala kisaka nzela me faire alo ba te. Mais to moni ba warrior ba kina ndako falit. Ba warrior ba komo sala makambo bino bo sala. Landika lokolo ya ba gaulois mais siko esimba te po ya faire ba gaulois ba yaka mobondo. Mais ce que tu as là, tu as compté 1, 2, 3, 4, devant porte à Fali, puis humiliation depuis la télémaquille. Est-ce qu'il va voir Bazaki Belé? Est-ce qu'il va voir Bazaki Belé? Bon, Kosibiso, na Tchangu. Toi, tu penses que non, David, toi, ça va réaliste. Moi, si ni na rotambola makolo de Tchangu ti bandal. Moi, si ni. Si que les warriors bazabasi, si que yo ebisanga si que moi si a rotambola makolo na Fali. Nde ba golo mibali batambolaka na faire d'aéroport ti na bova. Moi c'est mona moi ça tambola makolo d'aéroport ti bandal akukate. Siko bokosi biso bozu embouteillage ya Tchangu. Bo sangisi yango na ba vidéo na bino mais siko l'artiste a commis na limité à se retrouver yé moko na ba musicien na ye. Et ça humiliation te. Fait tout monde a pensa plein wana o salaki na Tchangu. Bo yé na ngoti limité et ke ti bandal ne to mona ya faire. Les warriors baza basi. Ngana ibisio. To beta te, on a concerté. Concert eza lelo na Matadi le 6 juin na télé dia to monde déjà accueil au Bayambeli Ferry. Concert eza le 11 juillet na Londres. Concert ya moi. Par rapport à l'actualité, tout le monde a été visiter stade des Martyrs à défier en haut. Congo Brazza, Congo Kinshasa, les Amboka Moko. Donc, to Kabola à peu près Babylon Moko, Kiltir à peu près Moko. Roka a signé à Beta Stade des Martyrs, 80 000 places. Au moins, on est Batu Baoyate. Batu Baoyate. Roga na Congo, oyemba nini. Et puis, la soupe bien te na ferry. Bon, Kinshasa mabela ferry. Ah, c'est comme bien te na ferry. Kinshasa mabela ferry. Kinshasa mabela ferry. Faire à teke umbu. Kinshasa mabela ferry. Muto ayebi secret. Il y a stade des martyrs ferry.
botu na fere siko roga roga na banzembo te siko mabe na fere ba wanga siko ba roya te siko ba expliquer c'est basé sur 5 siko a compter na nani donc pour na yo roga donc na wana za concert te aluka na ende actualité mais robeta te beta te beta te azoluka actualité robeta te bagolo bobanga roga soki kutu na mboka na ye fere beti ye na mboka na ye président de la république na Brazza azo senga nzembo ya fere vita imana roga vandi après koyoka vita imana azui mwasi na ye bakei e bongo sikonde mutu ya bongo bank sa fere na mboka na ye yo mona te ba Brazzaville ba ko senga fere ya beta kuno yo so moni Brazzaville moko ala asali polo ya roga poneti na martyr sa ilote soka zaki bien na fere ongomona peza ba gaulois mobondo mais lokola za en froid na fere azem poli et pas fere biso peto ko lakisa ye sikoyo kino Kinshasa mabele ya fere très bien gaulois tout na ndaku code 16 gaulois tout na ndaku wana bona a comprendre sikoyo ke fali azaka na ba fanatique te héritier azaka na ba fanatique te wera kutu ba oyate wa makambo oyo bana roka donc ayeba ke oui bagula bokoya te c'est tout ba na Congo ba yebi ke no muto aza populaire c'est faire même gouvernement yebi so sali eloko benga ka faire point barre lelo ba décorer fallait pour pas ba gaulois bomoni événement na negelini diana lobai diana be monsieur belé bazo décorer kaka sodomie bazo décorer mensonge bazo décorer qui des fois c'est tout pour sur le plan musique ba décorer te ba décorer te bazo décorer mensonge na be fort non so fallait ça na musique asali effort ni yozo mona ngote asali effort bino ba gaulois bozo mona ngote na tunio asali effort nini mutu ebongi osala effort yo moko ndenge faire gola osala zo bunda ye moko sans appui à gouvernement yo zu appui à gouvernement siko ba décorer yo ba décorer mais bato botala biso ba décorer sur le plan musical te sur le plan musical te décoration fallait pour pas et ça sur le plan musical et ça sur le plan musicalité bazo décorer sodomie bazo décorer deux fois bazo décorer na mensonge c'est tout bazo décorer nini exploit nini au Fali a sali plus que les autres exploit nini Fali le meilleur plus que qui na Congo plus que Kofi je ne crois pas plus que Ferry impossible au beti Stade de France n'appuie à gouvernement au beti Stade de France n'appuie à Macron siko effort nini yozo sala fallait beti Stade de France na appui ya gouvernement pour preuve gouvernement et délégué bato apesa bango na ba visa na logement na mbongo likolo nango siko Macron pe a contribuer pour ça na mboka na ye aza président aza na pouvoir donc selon yo ne ba décorer fallait et le bilabine lo côté pour fallait ba continuer sa betiana eza na ba effort na été et ça gouvernement de soutenir ye Macron continue na kati gouvernement congolais continue na kati yangwana donc bozomona ke azana be forte o ya sali fala sala be fort wana ye moko est-ce que yozo mona même ye moko fala zo le Stade de France wana alo bilango même ba proche na ye ba communicateur na ye ba alo bilango ye bisanga émission o joka sali spécial 100% Stade de France a fali et ça pourquoi bah c'est terre bango tout bah c'est terre pourquoi c'est parce qu'il va comprendre que 20 ans de carrière il a fallu tout est construit dans mensonge tout est construit dans mensonge si ko boni ngabo sale comparaison na faire te gouvernement ya Congo bon soutenir peut faire Macron a soutenir peut faire abeta siko Stade de France bon bimisa siko pe ya fali to comparer très bien après siko yo total siko entre les deux nana zo mérité ba décorer bolinga bo décorer mutu oyo abeti deux fois Stade de France ba koko yemba te banzembo na ye moko akoko yemba te siko mutu ya bongo ba to couronner au nom de la République mais to za ba réaliste ni neza caché wana esa ka mensonge esa sodomie bazo couronner qui deux fois c'est normal
C'est normal. Par rapport à l'actualité, Fabregas, métier noir, maestro na bango, allez voir qui concert na Barcelone. Au moins, appréciation, il y a maestro comment? Coup de chapeau à l'artiste. À cause de l'artiste, elle est bosso, hein. Musicien congolais. Deuxième. Voilà. Oya Betty a osé côté sa musique na Barcelone. Ce n'est pas facile. Olongo la pesa batu ba longwa landa oti na Barcelone. Et puis on a vu Mindele. Na concert Fabregas. Félicitations à l'artiste. Ce n'est pas facile, mais il a osé. Tant on tolobaka que no aza guide. Il y a génération na ebele badutaka. Alors bolanda ka nzela. Aza guide. Na concert Fabregas no moni bongo toro félicité. Sur 10, on a repéré 9. On a repéré 9. Parce que la musique a été au rendez-vous. Azala qui communion na bateau ba yaki ko tala na concert. C'était bien, c'était beau à voir. Félicitations à l'artiste. Par rapport à l'actualité en Angola, tozaki na Patrick Bekam. Ozalaki na ba concert, oyoki masolo ndenge nini pour na Patrick Bekam. Nazaki na concert moko il y a premier jour. Mais nazaki déçu na part nanga. Obi? Nazaki déçu na part nanga. Pour na Patrick Bekam. Si. Patrick Bekam aza musicien mukete. A musicien mukete. Aza musicien auti na école, auti na université ya Fabregas. Tant bo bet sa Bekam, mais on ngi bo bet sa Fabregas. Parce que comment beaucoup humilier artiste tina niveau wana. Productrice wana il faut aluka ayekola atuna bato ba bengi saka ba musicien ba sala ndenge ni pour récite ezala. D'abord boye na artiste on dirait muyibe on dirait bo bomba nzela yeli to yebite to monika bou azana ngola. Non. Où sont les images otoke ko yambaye na aéroport ezate. Comment on beta concert sans conférence de presse? Faut tout no ba mituna oye ko beta concert sur base de quoi? Conférence de presse exacte. Et puis, dans la place, il concert. Dans le niveau, il y a Bekam. Azana ba le moment. Azana ba tube na e calcul. O aye mana maeso. Azana nzembo lokola mama, c'est une chanson éducative. Mais ce que tant bo benga il faut quand même na ba norme ya concert. La faute ne revient pas à l'artiste parce que l'artiste a dû cacher na ye. Mais la faute, il revient à Moutou et Bétissier. Concert, il y a premier jour, il y a dignité qu'on a la concert. Même les répétitions à Bekam na Congo et l'équipe na Lix qui concert. Même na Congo, ma répétition à Bekam, il y a Lixier qui concert au Béti. Na Junior. Jamais. Jamais. On a un concert. Même les répétitions, il y a répétition T. Ce qu'il y a nini kasi. D'abord, on a un podium, sécurité. Ça dit mise en place, zéro. Niveau Bekam, même Mata, Nani Oyo, Babengaki Nani. Zigzen, Soka Yia, Beta Bongote. Beta Bongote. Mais si Bekam, on est à rabaisser, à humilier artiste. Yo mona ki nenge Bayamba Jérémy. Artiste et comédien. On m'a dit Bayamba qui est. Pourquoi ne pas que ça Bekam marche batuba mona ba yeba que non événement moko eza na Angola. Donc Jérémy azaki en plein makasi koleka. Mais Jérémy azaki koleka Patrick Bekam. Na moni Jérémy ba image tina kikolo. Donc Angola awa mu pepe ya Jérémy et leki na ngoya Patrick Bekam. Na moni Jérémy Chabani tina kikolo. Batu plein. Ba Olanda ka ba mona batu na ba image ba Olanda ba mona. Pourquoi pas Bekam? Tambusaka micro kenata na populaire. Tambusa micro na prenda tuna batu Bekam azaka so ba yebite kazakia. Affiche no kuna yebite so na populaire ezaki. Na mona ki angote. Ngana yeko yeba ke Bekam azana concert na moni yango pa la star Karine Kibilu na PC Mbote. Na moni yango e pa en couleur. Na tuni ye Bekam azana couleur Poiti. En couleur Poiti. Concert eza lelo. Oh! Bekam concert eza lelo. Il faut qui vivra verra, il faut na mona. Ngamoko indi na bengi la star Karine Kibilu na koti concert. On a concerté. Ce qui goûte eza concerté, bon jusqu'aux répétitions. Eza ni répétition ni concert prochainement. Tant qu'on bête sa musicien local à Bekam, il faut ça la digne. Ça dit concert eza que ya Bekam.
masolo balabala est-ce nga namoni caméra ya masolo balabala namoni ngote pourquoi to monite comment yozo leka na Angola mais masolo balabala o lekite c'est ko yaki Angola te oyaki Angola te ah baba boete on a besoin de c'est ko yaki Angola te pour comment expliquer c'est inexplicable aza artiste ya mukete très bien bolongo lié na Congo aye mi faut na mo valeur il faut en valeur ah nandenga balabala na utano ba bureau ya ba musicien ba bureau ya Patrick Bekam na mboka oyo na ebite rôle na bino ezaki nini pour na concert oyo na ebite bo sali nini Bekam omindi mi penda ko na bureau na mboka oyo mais kana ko tala rôle la bureau na yo rôle la bureau ema comme tout c'est ngate si nani musicien ye moka landango musicien tout na bureau oh bino bato boza kuna makambo ekende ndenge nini fulani asali nini producteur a respecté makambo na lobaki po tozono bakaka boye mais soko tali podium Bekam wana mais soki podium est décoré te soki penza ba journaliste Angola baza sincère avec yo muto loba sa ti siko soki baza sincère ba loba na date ya concert na liboso moi j'étais là nenge batu baza ko nenge batu bazo loba j'étais là na mataki mutuka moko na Patou Gigal nazaki ne mutuka moko biro ya nazaki na mutuka moko soki atale émission ko se rappeler na kati ya mutuka na lobaki na ya avant to kene kibokolo nazaki clair na ebisi. Normalement, vous devez résoudre d'abord nos problèmes. Il y a presse au Bazakuna. Pour Bazo Ima. Il y a d'autres choses qui vont effacer l'image. Il y a concert, il y a Bekam. Pourquoi? Dans le bureau, il y a Bekam, Bakoki qui résout des problèmes. Nous, les journalistes, c'était au Bazakana. Moi, j'étais là. Voilà, les productrices, on a un bureau. La faute revient d'abord à la productrice. Et puis, deuxième position, ils ont le bureau à l'artiste. Autant on va produire l'artiste. À troisième position, tu t'as moi Patrick Bekam. Mais normalement, pour comment on dit, yo zone dit, oya au presté. Mais aux autres, d'abord on podium, mais ça décoré té. Au presté comment? Mamati. Au mati. Comment? Cachez aux yeux à combien? Ce qui goûte dans le bas faire. À quelle place, même si batou bazar, mais ce que ça n'a pas condition té à reporter, à annuler. Bon, au reporter qui? Raison au reporter qui ça qui nini? C'est que bakoki ça qui makamunenge senga kité. Si ko tango balobi na yo no makamutu e koki yo. Ya kalwanda. Tango yé. Marani no kuti. Okuti nini? O beta comment? Non. Yo zo beta comment batu ba yebite ke no bek. Bari loko la junior. Ene bukanati. Soki penza beka matambola ki. Promotion est bien. Promotion est bien carnaval. Biro venez tamboli ba se musala ndenge. Alinga beta kuna junior te benge ba changer les places. Mais on va changer les places. Pour la minute, aïe yemoko, miseni na Yesus. Attends. Mboka beneza ki nango vite pour na Patrick Bekam. Anga sala maman na exploit mo bondo penza o ya faire ko longo penza mo bondo. Très bien. Mais mon bondo yete pourquoi? Parce que bureau et sal musala te productrice ayebi na ye rôle na yete et puis l'artiste et musicien aza inconscient. Oui. L'artiste est musicien, aza inconscient. Patrick Bekam. Si aza inconscient. Ndenga yaki na ngola boy. Pour ami yebite aza inconscient. Aza inconscient pour ami yebite. Na bureau na yepe. D'abord bureau wana kutu bureau te. Ben inconscient. Bureau kutu ne photo longolande. Donc ba yebe loro te ba yebi niveau ya artiste te. Na yebisa oke Bekam na Congo aza na banzembo. Na ngola a to. Non mais c'est mauvais ebeta maka. Yebisa c'est le mauvais ebeta maka. Aza na nzembo lokwa. Aya na nzembo mo yemela biso tutana na ngola. Tutana ka fo. Yebisa nga siko. Artiste bongo. Bozolinga bo produire ye on dirait nani mwana fallu abandi musique sinistre be sinistre. Ata yo moko. Ah. C'est ça réaliste. To souci na biso. Ah. Banderole ya Bekam tout le monde appelle ça OK à banderole OK à Bekam OK. Exactement. Mais na munoko kaka na ngola aba Patrick Bekam bazana batu. Ba l'essentiel, ba les chancer. Oh Bekam bazana ba fan, Bekam bazana ba fan. Bo saka ba jote pardon. Non. Ya wana na yebisa ki bino ba patron belé bo comme ça bo pe ça ba mise tout makasi. Bato bozaka na ngola ah so ba boki 2-3 fois. Aussi maman aidé monsieur fulana ya sikota makambo esama na ngola monsieur fulana ya tala siko makambo esalami tala makambo esalami mbo na yo ko sa soki ndenge nini
Mais ce que c'est bon, est-ce producteur a vu bon, productrice a vu bon. Non, je ne pense pas. A récupérer Bena? Je ne pense pas. On récupérer dans une promotion salamité. Bateau baïe eza o Karina Bengi, o en couleur à Bengi, o en la tali que l'on a aucun concert bien zaki combien? Na yebi kututé. Concert ya Bekam bien zaki combien? VIP zaki combien? Nayebi Beaucoup tu kututé. combien les VIP? Place normale pour vous, bah quand qui combien? C'est ça le calcul wana benda. Ay. Alwan merci papa Popi. Lilo bana tout bala nous masola bala. Lilo bala masola bala gauloise faire regola dia na ndenga ba na Congo central kuna lelo za événement to zala wana to tia force pas papa Hervé et le 11 juillet bana Londres bozala wana bozela faire regola les padres. En tout cas na linga kinde émission oyo na dédié yango pa Amash mwana lingwa la ya solo le vrai et l'unique. À niveau Canada. À niveau Canada. Amash. En tout cas, tu dédié pesa émission oyo. Et que quand on a la biso, à ko solo la na masolo balabala. Vraiment. Ça la pesa propre. Le seul mutuka na bois qui wana. Patrocinadeur officiel de l'émission Lelo donc ezabongo Amash mwana ya lingwala depuis Canada donc kota masolo balabala ngana ba pour biso tali biso comprendre que oui. Bateau il faut qu'il n'a pas boé, bateau il faut ça la bango boé. Facile comme bonjour donc merci beaucoup na batutu o ba compagnie masola balabala donc nzela poto na lo bango penda na ndenge ya balabala nzela poto ezakaka pa ya boss langa edikas kamanga travel donc soko tutie nzela poto na yo efungwami ata pasteur na bino a lokayo ata mama na bino a lokayo soko kutia na boss langa nzela poto efungwami donc bato balingaka nga ngapena lingaka bino ya trop merci papa Popi merci à chaque fois tozo kutanaka tozo zalaka mona moko bolo bataka choko Karine Kibilu wa basi nyonso choko leader na bango yewana bon bataka choko Karine Kibilu la star bola melege belé merci na kei na yo mare biloko ezare pe moi pasi pe bima moi mai mo pe sala ka moi bien mais to lemba ote to taka na yo boss les petits ebou talaka nanga monanga talaka nanga nana posa na sola na yo boss les petits ebou tala penda kananga monanga ina na posa na sola na yo ekosala bien na ndenga baba la papa Popi za mo makamugo leki comme si Bekam atemo ba des autres mo be na Luanda après concert à tout ici moi mitou ya bato fulani na fulani moi les solo mo ya banzembo bablo ma bongo maintenant na su information bien té très bien na ndenga balabala na no sango déjà bato ba yeba de wi nako ya ko loba yango OK Bekam azoki mbonga fulani sayoki ndenge nini nzembelo ngasoki ya oyo koma ya fulani nzembelo moi désolé bato moko finga na moi trop na ba TikTok bablo ma bongo siko très bien na ba bureau Bekam bo lukanga na bo pesa information za ndenge nini po na ko ya ko loba na ozala ni pour ni contre soki Bekam daza mabe c'est pas na ngaite to sola e na ndenga bala bon ezaki pe lo mo esenga ete Bekam aloba ngo na podium epaketi babi Bekam aloba ngo na podium babuka bongo kokanga lo mo pe mati très bien po Bekam aza kombo soka lobi le kambo batu bakoyoka et bako interpréter ngo pe batu bakozela ngo matan yango est-ce que comment ça la mana minute oyo donc biro Patrick Bekam mo ba conseil trop pour na Patrick Bekam alenga mbongo te bolimbe sanga na terme wana alenga mbongo te po ye taka musicien okutana ba mbongo okutana ba contrat okutana makambe belé donc ça mona maîtrise makambo wana carrière ezana donc na koyana ba détail wana okozala mabe ndenga na koloba okozala malamu nde masola bala tokoloba batalwanda le 5 juillet pardon todo yamba ve nyoka longo vimba vie bombas langa au grand complet bazoya kobeta na Luanda bakozala bongo na salle moko eza na Kayongo wana eza ngo place obunga te donc boya wana ekosala bien des autres kama na Kimbakon na Junior Amorim donc Junior Amorim azana Kimbakon azana bango dami baleso bazada c'est que ça sérieux très bien pour ba yebi kopa ngo ve Junior Amorim a yebi kopa musique tango Kimbakon a yebi kopa ngo donc comme il est secrétaire ya niveau ya MPLA na niveau ya Kazinga Mobimo santi benega oui makambo yeke ndé bien wa donc bosomba da ba billet et ko sala bien organisation na zomona
mon vieux GG Luamba Noble azawana pendazo contrôler ba faire tout pourquoi pas na fonder l'ami du chef il pas azana bazo contrôler ma solo po bango so ba organisation na bango et les carapenda bien prévenir botala makambo oyo basala ki pona Jérémie Très bien. donc ils allaient qui benda propre sérieux donc kimba comme coup de chapeau na ebi côté na yo makambutu eza pepele bo weli sabo somba ba billet 50 000 eza il y a 15 000 eza pour un petit peuple donc